Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino nyonso to ba bolinga mama Elia ni tu na pesi bino mbote mingi. J'espère que vous allez bien. Boy ma vimpi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga. Est-ce que boza malamu? De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawaza ko batela kimia ezali. Nalinga koyeba bande konanga baza malamu ba o balinga nga soki baza malamu sala nga esengo. Koyeba ke bayeba ngai baza malamu yango nalinga toujours kotuna bino soki boza malamu. Bomoni ngai naza na kati ya cuisine na ngai, na kati ya kikuku ndenge tobenga yango na lingala, naza na kikuku na ngai na kati ya cuisine. Kozala naza na kati ya cuisine boyeba ke biso toza na émission na biso ya préparons-nous pour le mariage. Donc Elia Nenitu TV préparons-nous pour le mariage. Oyebi malamu ke na kati ya émission ya préparons-nous pour le mariage tolobelaka makambo nyonso, tolobela makambo ya nzoto, tolobela makambo ya kolamba, tolobelaka makambo ya respect, tolobelaka makambo ya bolingo. Oyo nyonso etali la vie quotidienne tolobelaka ngo na kati ya Elia Nenitu TV. Na kosenga na yo ndeko mama ndeko papa soki eza mbala liboso okutani na émission na ngai, o s'abonner na Elia Nenitu TV, soko siko s'abonner, okamati activer cloche ya notification pour que ozora ba émission ya sika soki ekoti na kati ya chaîne na biso. Eloko oyo tokosola lelo ba mama na ngai mingi na kosola na ba mama. Toyebi biso nyonso ke toza na kati ya mboka oyo ya mundele. Toyebi ndenge tovivaka na mboka na biso ya mundele. Tovivaka ndenge nini? Mingi ba papa bazora ba charge ya kofuta ndako. Ba mama bazora ba charge ya kosomba biloko ya kolia, ya kolesa ndako. Etambolaka ndenge wana na kati ya mboka ya poto. Biso ba toza na poto toyebi ke ezalaka bongo. Na mboka Congo papa bandeki kozwa charge nyonso, mama tikali na ndako avandi azozela papa yela ye. Me kotikala na ndako wana ezaki pe ba mama nyonso tute po yana ba mama musu na tango na bakenda pe misala, ba mama mususu atekaka mwangu bana ye na coin nyonso na ka contribution na kati ya ndako ya libala na ye. Mobali na ye bimi ake musala ya tikali azoteka mwa manyoko ne na coin babengi manyoko frites. Azoteka mwangu bana ye na coin pona ko contribuer kaka na kati ya ndako yango babaka ke epai mwasi azali nzala ekoki kozala te. Sika mama azali ndako ekoki kozala na nzala te. Ndako soki aza na nzala seke mama nde aza na problème. Epai nyonso mwasi aza na kati ya ndako wana ekoki kozala na nzala te. Pourquoi naza kolakisa biloko ya kolia? Nayebisaka bino toujours ke émission na ngai nyonso ezalaka na signification nango. Nazolakisa biloko ya kolia parce que eza na papa moko songolo abengi nga mpona koyebisa nga ke mama Elia Nenitu yo saka émission ya ba mama yango na yelo lisolo oyo ya ba mama. Mama na kati ya ndako tozali ngai na mwasi na bana. Toza na bana tozali oyo tobengi famille recomposée. Famille recomposée wana bano ya ngai mobali bazaka na ndako te. Bazalaka epai ya mama na bango bayaka kaka na weekend. Me bano ya ngai ya mibale oyo mwasi na ngai na bango na libala bango tovandaka na bango ensemble na ndako moko kolala pai moko lamuka pai moko. Mama aza na bana mibale. Kasi mama Elia Nenitu problème ezali eza problème nini mama Nenitu bati mungongo problème ezali boye. Mwasi na ngai alinga kosomba biloko ya kolia ya biso bato mwindu te. Oyo ndenge toliaka ndenge bomoni awa oyo ezali mfumbwa ya bandeko na biso ya braza tobenga soki koko oyo ezali mfumbwa. Oyo bomoni oyo ezali queue de bœuf mais ya fumé. Eza queue de bœuf fumé oyo boza komona awa. Awa bomoni ezali mwa tomate, madesu na ndembi. Awa na mopanzi bomoni na kotokisa soso. Moni soso mibale nazo tokisa yango soki na suko tokisa yango na kotia yango na four na tumba soso na ngande bomoni yango boye ekoti tangawisi nango malamu ekoti ekoti matungulu eza na kotoka ekoti biloko nyonso ekopesa soso goût izotoka nango boye sima nango na kotia yango na kati ya four pona kotumba soso. Awa makayabu yango oyo naza na makayabu nde bomoni bo makayabu kitoko ya Norvège. Makayabu bomoni penzo lieli kayabu senti penza ki na lieli kayabu. Papa na biso alobi boye elengi ya kolia biloko ya boye nalia kango na ndako ya baninga.
soit baninga ba invité biso to na kepa bandeko na ngai nde na koma na elingi ya kolia biloko ya biso ya mboka. Mais mama Nitu mwasi na nga asombaka biloko oyo te. Mwasi na ngai asombaka kaka pake ya frites. Mwasi na ngai asombaka ba pake ya ba frites ne bomwe ba frites eza boye. Ba pake ya boye kokosomba ngo ata 10 atie na ndako. Asombi ba steak haché atie na ndako. Asombi ba pâte oto benga macaroni atie na ndako. Parce que eza biloko eza ba centime atie na ndako. Mwasi na ngai akenda kasombi ba fricandelle atie na ndako. Pona bana balia. Nga mobali nafutaka ndako, nafutaka courant, nafutaka ba assurance. Natikela mwasi kolia ndenge ezalaka ba mama oyebi bino ba mama bokipaka ndako pona kolia. Mais naliaka malamu te ngai, naliaka bien ata muke te. Po mwasi na ngai eloko ba bengi soso nde ezotoka boye, nde bomoni soso ezotoka boye. Papa alobi mwasi na ye po alamba ta soso kaka ya pambo oyo eza pasi. Soso komo lembe. Toto balola soso. Voilà. Le goût de ça. Papa biso azoko kozwa te. Papolo okoka te. Mama azoko kolambela papolo ata soso te. Papolo akokolia soso te. Mama li kolamba soso te. Mama li kolambela papolo soso te. Soso oyo kaka na kotokisa boye. Papolo aliaka soso oyo na pasi. Soso oyo moko ezaka 5 € parce que eza poids 16. Papolo aliaka soso oyo na pasi. Mama linga kosomba te. Makayabu oyo nde bomoi makayabu misuni kitoko boye. Makayabu bozomona bandeko makayabu. Mwasi akoka kolambela papolo makayabu te. Donc rôle ya bo mama, rôle ya mwasi na kati ya ndako ya kolamba. Mama alamba kaka biloko oyo bana na ye baliaka. Me ya mobali mama salaka yango talamba kaka biloko ya bana. Soki na biloko ya bana eza kaka ba frites, eza kaka ba fricandelle, eza kaka ba biloko kaka boyebi bana na biso baliaka na bango yango biloko mama alambaka. Papola benga po pesa nga rapport abi mama Nitu. Na nyokomi na situation o mama Nitu. E bandeli ya bolingo. Tangu mwasi atiki ndako na ye pa na ngai toza kovanda pona yebiseke nga alobi te. Naza mobali oyo tena kovanda na ndako ya mwasi lobi manke nga respect. Soko olingi ndako na ocha mofuteli. Ya kovanda pa na ngai naza mobali nafutaka ndako na ngai tovanda. Mama Nitu. Nasalaka nyonso futa ndako tu. Mwasi na ngai mama Nitu azoka pe ba mbongo ba locataire na ye bafuta ke na ndako epa ya acha mutu bino boyebi ka système ndako acha mutu po bafuta ke eza na boyebi ka biso ba congolais bana mobutu miso ga toyebi bizali na ndenge tozalaka. Mama biloko yo première année ezaki mwa malamu mama kolamba muke, deuxième année baba ndokota troisième maman a changé complètement. Mobali abandi mama. Biloko ozolesa nga biloko abano na koka yango te mama. Lambelanga bilei. Ngai nalia biloko ya mikolo. Bana baliaka biloko na bango. Mama azwaka soin ya ndako te. Mama liko lambela papolo te. Papolo alobi mama elia Nitu. Libala ya liboso. Naza mobali oyo. Tokabwanaki na biso na mwasi ndenge ezalaka na refaire vie. Mwasi pa refaire vie. Oyo pe tokutani na yepe ayepe na bano ya yemi bale. Ngai bano ya nga bazalaka pa ya mama na bango. Na yebisio mama elia Nitu alingaka kolamba te. Alinga kosomba biloko ya kolia te. Nazomona pasi okaka pasi. Navandisi mwasi mama. Pona nini ozo ko se comporter boy? Oh te. Ngai mbongo na ngai. Nga na otonga ndako na nga. Lokola nga na otonga ndako. Na liba dépense te.
bongo soko lieba frite yo sa nini bongo soko lieba pâte mindele baliaka frite te mindele baliaka pâte te esali nini mindele baliaka frite mindele baliaka pâte bongo esali nini bino ba congolais bolinga ko vimbisa mabunga na ba semoule olie frite olie pâte esali nini yango koswa ne koti na papa lo bina za muto ko lieba frite o te mama lamba nafuta ka ndako nafuta ka courant ndako nazo futa y compris na charge ya mai mama lambaka mama abiso alingi kolamba te aza koboma papolo nzala ali kolambela papolo te siko papolo alobi mama lokola na sina divorce mbala moko nakomi na singa na kingo po bayemba linga mobali oyo akufela mwasi kasi oyo divorce te soki nalandika nze mwana nalobi nani akondima ngai ke mwasi oyo asalaka nga boye nakomi kovanda pona koboya maloba ya batu bakoya koloba nini bakoya kokanisa nini mama ameka kopesa toli mwasi alobi azotonga ndako ye mwasomba biloko biso ya mboka eza te eza cher mwaya somba ngo eza te ye azotonga ndako na ye sikoyo na place oyo mama nitu nasala nini na divorce lisusu nakezwa mwasi mosusu nani akondime kokoma ke naza mobali mabe me naza koyebiso mama nakoki kobenga yo na miso ya mwasi na nga na peso rapport oyo na miso ya mwasi na nga pota mosusu oza na tembe bandeko na nga papolo tosololi esili nga nakanisi makambo esili namona kaka air moko bobutu telefone ngre na yambi mama nitu ngai papolo nabengako na moya nabengi yo siko na miso ya mwasi na nga po ekoma teke na koselaki mwasi na nga makambo yebenga mama nitu po ani nango kepesa lisolo na nga abi mama napesi lisolo parce que trop c'est trop mama olekisi na kosufra kaka boye te nga abi mama toswana na kimia mani tu mamboso na kimia nga na otonga ndako na ngai ya kolia ba frite te ya kolia frite te so ale mama abiso na pelisi munoko pia ya kolia frite te mais tango azolia sa papa lo frite linko lamba te wana azo sala makelemba na ye tango alingi ko lamba te wana azolia sa papa lo ba frite chaka ba kabelo na ye na mutu fete mukolo nyonso tu asalaka ba fete na ye mazo sokipe na papa lo te bandeko yango wana na koyebisa bino bamabala mosusu ezalaka ba divorce mosusu ezoya kaka mibali baza mabe bamama tomitalaka pe bamama ava kokonanaka bapapa ndenge tolobaka tomitalaka pe biso bizaleli na biso za ndenge nini boyebi mobali ya kongola alingaka kolia mobali ali kotya mo eloko na libumu alia malamu na bandi kopesa conseil ngabi mama kolala na lipeka moninga banda butiti tongo le goût de ça oyebi yango lelo soki lipeka oyo eza te mama okendo luka prière place osala ba jeune to bando sala ba jeune batela ozala otemani to na tuni olingaki ona lingaka na ngai menga na osala ekonomi nanga mpona otonga ndako me mama me balobi olataka bakabelo ti osalaka makelemba ti justement makelemba nasalaka yango mbongo na lese eza te wana fozaka ti ane oyo tie kosila nde makambo makelembe kosila ndako na nga mpe ekopusana conseil gratuit bofuteli yango mbongo te ndeko soki oza na mobali na yo kosakana te baza ebele libanda bakolukaki nazala ta na mobali baza na ye te amoki ozala lele kolingana mibali te na balele yango bakoma mingi babisexuel aza na mobali ape na baninga na ye basi ndeko soki oza na mobali azofuta ndako azofuta courant bacharge la moindre chose lambela moninga alia eza important mama bimisaka ta 100 euro kaka osombi ata biloko ya kolia mpo moninga ata alia tika konyokola mwana ya moninga papolo mawa encore papolo mpe aza susu ya mbadi boyebi bayembadi nde babanga makambo papola lobi mama bongo soki sikoyo na bino atika ye lisusu nazwa mwasi mosusu kokoma kaka linga mobali akufela mwasi moko ya divorce te nzoka mabe eza pa ya ye moko mwasi boyebi bayembadi nde babanga makambo papola azobanga mpe makambo yango bandeko basi bamama bozolanda ngai bolesa mibali na bino malamu papolo ndenge aza boye mama po tosukisa omoni ndenge ozonéglige papolo
ndeko ni ko lambela papolo te mokolo papolo ko tombela mwasi ko lambele ba soso boy atokisi ngo pa tumbia ngo mokolo papolo okuta na makaya bo Norvège ya boye misunya mineno ya kuta nango mokolo papolo okuta na mwasi oya ko lambela ba mipanzi filme nini que de be filmé oyo mikila filmé na ke ndolamba ngona mfumbwa oyo mokolo papolo okuta na mwasi ko s'occuper boye bango ke ni bali ya par ko linga nzoto balinga libungu balinga kolia mama okolela ekokoma trop tard tango bokaboli ba charge na moninga yeba kozwa responsabilité na yo papa zwa responsabilité na yo ya ndako mama pe zwa responsabilité na yo soki bino so bozwa responsabilité na bino ndako na bino ekozana kimia ndako na bino ekozana problème te tobala na kapoto nyokola na te tobala na kapoto vanda bien vandi na mobali malamu mobali pa vandi na mwasi malamu mama tika liboko makasi longola kata 5 € na mois ata 150 somela pa polo biloko alia pa polo komi moto ya mawa pa polo zo banga bisoki ya divorcé bakoloba nini mobali akufela mwasi ya malamu koleka mbaza divorce nzoka mabeza pana epa yo mama mama yo ka kesengo te kolambela mobali na yo il faut que sengo kolambela ka mobali na yo te mama zane sengo kolambela mobali kutika ka mobali na onde ngona te mama na ngai zala ne sengo kolambela ngana ko ka sengo plaisir na lambela chérie na ngana servir na tele biko na messe sa ngai sengo makasi oza mato ya koyoka ayo ko za pe na motema kondima andima que Dieu vous bénisse, God bless you, mungu awabariki, tatanzam kalusa kumuna nzamba ni beshani bana betu bons, bye bye.